Oui, madame, on a 3W Congo Live Télévision. Merci, Bino Bao, vos amis partout dans le monde entier pour la Rolanda. Chaîne YouTube dans le Congo Live, le Belarabino, Matali Politique. Lelo, Tozongel sous moi la mboka, honorable Clément Mouza. Naïe Penza, le Bela, Matali Politique, Yamboka Nabiso. Actualité au Penza Zaliko Tambola, Namboka Congo, Mbote Moral. Mbote Ndeko. Oui, santé Kitoko, santé bien. Oui, honorable, donc il est déjà dans l'actualité, il y a un mboka na biso Congo. Lelo ONG moko ezara penza na mboka na biso Congo à cage. Bango penza ba déposer plainte, topé ba fundi moi la mboka Joseph Kabila Kabange le sénateur à vie et Tesengel naye a présenté patrimoine naye devant la justice naye bité. Tango Kabila kota ki pouvoir à présenter qui patrimoine boni tétang ou ya bimi a boy ko présenter patrimoine naé et surtout que ça selon constitution mboka na biso Congo et sengeli mo continuer so na kokota naé ala kisabongo penza bozui naé to pe na ko bima naé kasi mo na mboka Kabila Kabange asala ki yango te yango penza ba déposer plainte moko sur ye et sengeli naé akende devant la justice pour être ala kisabongo patrimoine naé étant pe ozali maître avocat ko kolobani na likambo. Merci beaucoup d'abord pour le journaliste. On a chance pour y ça peut opinion là par rapport à Kambo les zones Karamboka, notamment où il y a cage à lobby par rapport au patrimoine, à chef de l'État. Mais pour nous répondre à Mutuna Nayo, il faut tout l'ingamboka oyo mingi. Et puis Soki tout ça na moi passerelle ya pouvoir dans le bango toujours passerelle parce que les ndambu ya pouvoir bimba nango et ça la rendre pas une abisso peuple. Alors par moment makamsu to lo baka yango na ba sentiment milité mais to lo baka pena makambo ko sur biso ça na respect belé na ndeko oyo akambaka lingomba na parce que musala oyo asala na mboka et monana peso continuer ko monana mais na ndela ya science Nandenge ya kosala ba opinion, je pense que ceux qui a sa opinion naie nandenge oyo toyokeli nandenge oyo mutuna na yo eye que ndeko Kabila longwe pouvoir, il faut à l'état à déclarer pe ba bien naie basa l'enquête to afundier ceux qui ezali bongo je pense que kozala penza malamu te parce que moni constitution ya mboka na biso eza clair. Constitution ya mboka na biso et lobby l'article nango 99 et lobby boye tangu ozozwa mandat ya l'état yo président de la république na ba membre nyonso ya gouvernement na yo il faut bossa la déclaration ya patrimoine familial, c'est-à-dire que ozana nini mwasi na yo obala to obalate soki ozana mwasi ozana régime matrimonial nini, c'est-à-dire boloba pa ya l'état ke mutu na mutazana biloko na ye to biloko na bino eza lisanga to mutu na mutazana biloko na ye pe biloko ya lisanga ezali na ndenge mibeko ya mboka epesi. Il faut oloba est-ce que ozana ferme na yo moko boye, est-ce que ozana lupango moko boye oyo tongate. Donc patrimoine familial au bozana ngo na cadre ya famille. Soki ozana bana oyo bazali mineur, est-ce que bazana eloko moko boye o bango bazala kanango. Soki pozana bana oyo baza majeur, oyo bazana direction na yo, c'est-à-dire yonde mutu ozwaka bango en charge, il faut oloba makambo wana. Yango to benga patrimoine familial. Ndenge constitution, c'est-à-dire mobeko likunzi ya mboka elobi. Alors, na connaissance na biso basala yango déclaration mais kaka article wana olobi tango zokota pe tango zobima mais balobeli kaka président de la république na gouvernement na yenyonso, c'est-à-dire que lelo soki point de vue wana ezali ke il faut ndeko Kabila nenga longwe a déclaré babiloko na ye soki eza kaka ye moko te nga na bomona yango eza acharnement yango zomona ke biloko mususu to ondima yango te. Constitution et salama pona mobola et salama pe pona mozui.
yango déjà dénominateur commun na biso na kozala seulement d'accord soki bakosenga yango pona président de la République oyo akei pe ba ministre nyonso yoyebi ndeko asali près de 17 ans eza pamba te eza PTT makambu nyonso oyo asali eza ya mabe te makambu ya malamu ezali alors nalobi kodirige mboka 17 ans eza PTT aza mutu aozala na makambu ya malamu pe aozala na makambu ya mabe aza mutu pe gouvernement na ye nyonso oyo ndenge ezalaki kosala ba ministre oyebi balongwe combien bakoti combien chaque fois bakotaka badeklaraka mais ntango balongwaka balobaka eloko te mais ya lobi likambo eza ya malamu mais ezala ya mutu moko te posoko eza ya mutu moko eza acharnement pourquoi bango bakokende balobela kaka président Kabila na 18 ans Kabila sali ayibi minga zumingi yango babi ete bakotisa bongo enquête bameka kosala ala kisaba mutu soki basambisi ye nanu te azali innocent présomption ya innocence ezokourir mais na minute onde toza boye avis nange ezali ke soki bakosala yango nalobi bien soki bakosala yango il faut basala yango ya baministre nyonso oyo baleka parce que constitution oyo ya biso ezali claire mutu soki aye azali premier ministre c'est normal akozala na mwa mbongo soki azalaki na lopango moko akokoma nango mibale akokoma nango misato ozolanda mais soki ntango yo kobima 30 jours après yo sali yango te balobi ke cour constitutionnelle akoki kozwa makambo wana tala yango to cour de cassation selon le cas akoki mpe kotala makambo wana donc eza makambo elobami na kati ya constitution na biso mpona tozokende na état de droit oyebi bamboka oyo ya biso makambo ebele elekai malamu te soki tozwi ata baélection ndenge eleka tozwi makambo ya babitumba oyo ezala na mboka tozwi makambo ebele mboka oyo ezotepatepa parce que tose réconcilier nanu biso bakongole te donc makambo oyo nyonso moto akosala yango eza président de la république te moto akosala yango eza soki nani te eza kaka justice nde moto akosala yango mais lokola toza mpe na période oyo ezali ya crise post-électorale il faut tosala très attention na makambo oyo tozoloba mpe na makambo oyo tozolinga kosala na lombango oyo ekozalaki mbala mosusu ekopesa biso kimia na mboka te tomoni awa bajuge basali makambo ya soni mpo na mboka na bainvalidation na baare ya lokuta est-ce que omoni ke bato oyo bazokamba biso baloba eloko ke bino bosali mabe il faut bozwa etumbu boye lelo bakende kokundola kaka makambo oyo eza sikoyo bazomona te non mboke kotambola bongo te yango nazoloba mikolo nyonso ke président de la république ayebake toza na ba situation oyo nga nalobaka ba défi eza terrifiant c'est-à-dire toza na makambo ya kosala oyo ezali ke sans réconciliation nationale ekosimba te ato gagner élection na yo na 99% mais na makambo toza nango lelo na mboka non il faut to imiter un peu makambo esalamaki na Afrique du Sud malgré apartheid malgré puissance ya mondele malgré malgré soutien populaire au Mandela azalaki nanga lobi te il faut toyokana na mindele tokende élection botika mindele na bato moindo tokosala oyo tobengi nation arc-en-ciel il faut un nous debout biso nyonso il faut tosangana tomona ke non mboka etambolaki mabe mboka etambola sangana bosangana yo kobeta cette kabotali réconciliation na ebité ko sangana ngo FCC na cash de asi basangana à partir de coalition na bango FCC cash kasi bino baila muka mola mboka Martin Fayulu surtout que yazo bela butu moli kabotali vérité des urnes est-ce que penza ko ndima ko sangana na mola mboka Félix Tshisekedi on a Congo que vérité des urnes ngai naza na vérité des urnes mama pe bato ebele o bazolo bate aza na vérité des urnes omona wapi nga moto ya yambo ya opposition na Tchango ngai moto naza na bavoix 6000 koleka bozwa ngai bolongola ngai bozwa moto aza na 270 voix bochaye na parlement yo kanise loko ngo ata kosaila mboka ezaka kozala na parlement te mais lokola eza ya moyibi parce que biso doza ba Kristo tolingi bato bazala na mosolo
pouvoir eutaka pa ya nzambe mais oyo ya moyibi ya modèle wana tokotikala kolobela yango tokotika ta mokolo moko te kosangana ezali vertu kolobana na politique ezali vertu ba français balobaka en politique le dialogue doit être permanent ba oyo bazomona ke mboka ezokende malamu parce que bazo rouler carrosse parce que babandi déjà kotonga bandaku parce que bakomona ke neti tozolobela kote mais tokoya kozonga lisusu na kazi ya départ mboka ezotambola malamu te mboka po etambola malamu etambolaka na nzela ya justice parce que c'est la justice qui élève une nation soki justice eza ya malamu te olinga te mboka ekotambola malamu te et Congo eza na kawana. Voilà pourquoi le président de la République en tant que garant de la nation moto ya yambo oyo azali ko représenter mboka partout moto oyo azali magistrat suprême devant ba défi wana nyonso il faut ngai na monique il faut à consulter bandeko oyo aye déjà za na coalition eza bendabika attendez tozomona na télévision boye gouvernement yé après 8 mois oyo asali boye président so alobi gratuité enseignement ti boye tokomona mutu boye ya kakoli te oyo tokosala boye te tokomi komona ba grève mais biso ba parents to sepeli na eloko wana parce que tant makambo ezokende malambo kotala koloba l'état merci mais tant ezobeba zala na courage ya koloba kete l'état awa yo zobebisa biso au moins na indépendance na biso ya esprit tolobelaka yango chaque fois bandeko oyo bamonike makambo biso tozolobeza pertinent bako soutenir biso un jour mais il faut to solola il faut to vanda oui makambo salamaki malamu te je pense que ndeko Martin Fayulu appelle ça plan de sortie comme congolais alobi na plan de sortie il faut organiser transition il faut selon ba point na ye ngai pe comme congolais na pesa plan de sortie dans ngai oui na pesa réconciliation na pesa ke bandeko bazali na seni il faut ba remplacer bango parce que mandat na bango esila bandeko kisimbo mboka soni il faut ba longwa ba démissionner mais bango pe balingi te lokola mboka oya biso pe na ndenga mibeko démission za la volontaire bango balingi te alors biso toko pousser bango ba longwa po basali musala oyo et honorer mboka te soki tozali na ba place oyo makambo malonga ezali tonga tolatsa bango kaka médaille moko ya soni po bayokisa mboka soni bayokisa biso ba député te bayokisa mboka soni po ni la constitution ni les lois de la république oyo sali makambo ba élection ba respecter yango te mutu soki aza na influence soki ezalaki mbongo soki ezalaki nini basali makambo ya bosoto alors bino bokanisi ke bato nyonso partout na république bazolela muto wana kutazwaka na ete muto kuna sa ata ye na mbongo ekosimba te la justice doit élever une nation Hollande ya mama tokendaki suka na yango ezala parlement ezala ba assemblée nyonso oyo na mbulo oyo tokobanda 2023 il faut baboma yango il faut baboma yango tala lelo oyo je m'excuse bato balingi bato bazako lobake UDPS fiene oui sans l'UDPS to ebité to ngato suka wapi na mobutu yango bazali ko ndimi UDPS mais moi je suis un combattant so tali parcours nanga au mona ke biso toza bato yo to contribuer pomboka ezala ndenge zaboy poto zala lelo na alternance poto lo balelo ko toko kende kaka na état de droit tozali moko ya bato oyo basali makambo wana ndenge pe bandeko mususu basalaki avec le tout puissant oyo azaki leader de leader ndeko Kondo Etienne Tshisekedi donc toko sakana na baki wana te oyo tozwaka ba risque pe to continuer kozwa ba risque toko sakana ngo ata mukete hein donc tolingi mboka ekende liboso madame oui mwana mboka honorable Muza lelo penza bolingi mboka ekende liboso kasi tozonga suna sima kuna ba ICLC o ba misala ko sala tango nyonso na époque ya mwana mboka Kabila Kabange ba marche pona ko telemela likambo soki ezali mabe kasi bango bazali ko organiser bongo marche bokola le 19 octobre oyo
pona kolobela ko telemela na tina à faire 15 millions bango baza koloba ete bazali ko dénoncer na likambo wana esengeli moto oyo ba ko accuser mo la mboka Vital Kamerhe a détourné mon sur les 15 millions esengeli na a démissionner pote mboka na mseki ne liboso 15 millions na tango mosusu pe ko sunga mboka Congo na mo ko sala mo biloko malonga kasi ba yi bango kaka bo ba détourner ngo kaka bo bango de 19 bako bimala nzela to basuna nzela bato bakokufa na to zongi mo sima na marche lequin ya CLC to mpona ba rosichi maka bakufa ba Thérèse Kapangala bakenda lelo CLC ba lancer penza marche pour les 19 mo la mboka alternance côté de na mboka okoko lo banini na marche ya CLC les 19 bon soki otangi ndeko journaliste na makambo nyonso bandeko ya CLC balobi komona ke makambo na nyonso ezali bongo atoza na opposition atoza na majorité omona penza ke bato wana balobi makambo en toute objectivité to banda ko bongisa parce que tokenda ba élection na 2018 eza pona tozalaki na constitution te pour constitution mema biso na élection te eza poto vandaki na koro to bengaki ya Saint-Sylvestre o basango ba facilitaki biso yango nde sala yike tokende na élection mais tozali na constitution o epesaki ba délai pour organiser ba élection mais na 2006 élection sala makité bande ko ya CLC baza pleinement na raison na makambo ya ba injustice salami mais mikolo nyonso tozalaka na ba micro na bino na ba télévision tozolo ba injustice o salami na cour constitutionnelle to boyi kondima yango te ba arrêt to ba jugement ezwamaka na kombo ya peuple congolais aponaki batu na ye ezalaka pe exécuté na kombo ya mokonzi ya mboka to beleli ke mokonzi ya mboka kondima te ke ba arrêt o ya soni yo ezala exécuté na kombo na tozo belela yango mikolo nyonso il faut to se ressaisir madame makambo mboka basakanaka nango te ko rattraper biso nalingaka ke mikolo ko ya soki na leki na micro na bino tolo ba développement ya mboka tolo ba ke ba société nyonso bakendaka bazalaka na limité bazongi ba société nyonso bazalaki na ville bazongi tolo ba pe makambo ya développement tolo ba makambo ya misala ya batu pe babandi ko baye biso na politique yango non madame siko yo ndimi na CLC ba bimaka la nzela pour na faire 15 millions naza muto liboso na makambo nyonso balobaki wana naza muta liboso oyo na kozana na nzela na kozana na nzela nazalaka na ba photo nga nazalaka na olina election photo olina election ba photo mususu nazalaka nango biso to boyi nde ko makambo bimba na nzela bato bakokufa makambo oyo kobima na nzela eza makambo constitution mutepesi biso soki to bimi libanda ya constitution mabe naza peuple congolais o va lancer appel constitution de pesi biso ndingisa wana constitution l'équipe bato nyonso na mboka et l'équipe institution nyonso lokola constitution mutepesi yango soki ekoleka pe na nzela oyo mibeko ya mboka elobi autorisation nango toko informer bako informer bango sika soki ngobila boy te aboya te ye ba informer kaka ya koloba oui ou non te ye bako yebisa kaka ke no tala to sala mukolo boye bongisa bandeko bako encadrer biso ezande mibeko mutelobi bongo ngai Clément Muzate mibeko nde lobi bongo alors biso to osala na biso nga na osala nga na ndenge ba opesa programme na osala parce que na monique makambo wana ngai na se retrouver na makambo wana ezali omoni tango papa Tshisekedi azako yebisa biso ke no bolongola kobanga l'unique fois on a kutana na ye une fois na vie nanga j'étais encore étudiant ezalaki bolongola kobanga briser la peur briser la peur donc torozala na kobanga te marche eza désordre te marche ezali revendication marche ezali ko s'exprimer na eloko oyo monique ezotambola malamu te yo ndeko journaliste makambo eleka na cour constitutionnelle yo sepel nango makambo ya koyiba mbongo bolamuki na tongo boyo l'état kesa l'état za eloko te bolamuki boyo mutu boyo kuna abengi songolo pakala 380 millions bungi boyo kuna bungi mikolo nyonso dola mukaka mbongo bungi atayo moko biso ba oyo tozana babola biso ba oyo tozovanda na ba quartier maye ekata na air lingi oyo courant ezalaka te oyo tokocha climatiseur na ndako te oyo tozola na bandako ya manzanza oyo tozana banzela te mais yozo penser que ba congolais on a bazana esengo te donc on doit équilibrer les choses toujours
toujours na intérêt ya mboka na nzela ya justice. Oui, moi moke na suka émission na biso lelo oyo le 19 octobre ngo pe kuna marche kuna pe ngobila ako lancer Kinshasa bopeto oye penza na programme na ye alobelaka ba député provinciaux na slogan na Kinshasa bopeto kasi depuis oye apesaka pena bon solo na ba bourgmestre na sima ya ye ko permettre aye ko nommer bon ba ministre sans accord ya chef de l'état kasi le 19 oyo Kinshasa bopeto pona nga Kinshasa bopeto ngo na moni bo soto et ba kisabi nango susu na ville ya Kinshasa est-ce que Kinshasa bopeto et rozala penza eloko malamu Kinshasa ko zongela la mbalango akaloba banda ko benga ko Kinshasa la belle déjà le 19 chef de l'état ngobila ko banda kuna na commune na Bandal pour na ko lancer penza opération Kinshasa bopeto ozali bongo mwana Kinshasa ko kolobani na likambo. Bon ngana za mwana Kinshasa na mwana Kinshasa ndenge ezalaki bopeto. Donc makambo naza pe parmi ba témoins o ba mwana Kinshasa. Na soutenaka action wana ya kin bopeto vraiment na soutenango na 100% parce que il faut tous na bopeto na environnement na biso pour na ko éviter biso ba maladie ya ba makambo ebele peto za vraiment na environnement oyo za la sain donc na soutenaka yango à 100% pe na ko continuer ko soutenir yango mais seulement na moni était dérapage ça déjà et puis nazo pesa yango sous chance ya réussite parce que au moment où gérer bateau, il faut résultat ezala. Il faut aux ala na obligation mon qu'on fait qu'il y a un bon père de famille. C'est-à-dire que au salignon so o kokai ko sala, o un bon père de famille a ko sala. Mais na ndenge yango zo salama ba ministre ba koti na kati. Ba député provinciaux ba koti na kati. Ba ministre provinciaux ba koti na kati. Wana za place ya okende ko exhiber. Que biso toye bopeto so ba ta ba combinaison so ba sa ndeni toyebi penzate mais qui ça na ndenge lelo ezaboye il faut biso nyonso tokota na makambo wana pona propriété ya mboka so eza makambo oyo ya spectacle ya ba politicien ba yeba déjà que eza voué à l'échec parce que tozo mona ba tracteur réseau ya ote to longola fulu na cadre opération bopeto ba mobiliser bato bopesa bango moi ba 500 tango bo mobiliser bango lobité et aux ala problème place obino besoin obenga na bato ba bikaka wana ba famille batanga ba classe wana bana bakenda classe place wana donc place ba maman ba tekara donc ozomona nyonso wana ezali politique nde il faut evanda le quoi la politique ya assainissement wana ezate le loto lobakini bopeto ngata na koma gouverneur na oya pe na oloba mususu yo petango koma gouverneur oya pe oloba makamu mususu toujours na ndenge ya bopeto mbongo lete bimi nango après au mona musale salamité to sito yo kaki awa ke moi ba millions e bandai ko bima pona ba commune mais soko za na commune lokola ya Kimbanseke ba pesi bino bon on a combien 10 millions 10 millions de francs 16 millions équivalent 16 millions bon tous aura $10,000 et quoi qu'il en a $10,000 mais tous aura $10,000 tozana 46 quartiers na commune ya Kimbanseke bozui $10,000 so ibo divisa ngo na 46 donc commune moko akoki kozwa ta ba $250-270 pour ça il en nango un mois akofuta batu nini akosala nini donc ozomona kaka eza lokolo soko talika na ba chiffre omona eloko moko spectacle mboka yotambola na spectacle mboka yotambola na spectacle te à un moment donné na crise autoza nango yango tozoloba yango toujours il faut to vendre ensemble il faut biso ba oyo toza ba leader d'opinion to intervenir na makambo wana pona ko éviter ba dérapage musala na biso yango wana opposition zali litoi pe lisu mais tango tozoloba lelo o so ngana sengi audience na bina kutana na ngobela mais na biso ba tebele so ba moninga na télévision o mutu akomi na FCC akokutana na nini mentalité donc nazo soutenir yango 100%. Maintenant, paramètres et belé, je pense que dans ça l'effort, je vais rencontrer le gouverneur de la ville. Parce que, tout ce qui est là, au moins il faut ça là, au moins il faut ça là, mais banzele za place combien au salon mbongo za wapi? Na budget l'état il y a 7 milliards au bazo kamata na ngona. Oh, la maison provisoirement. Oh, maman. Provisoirement, oui. Mais nandenge déjà basali
na oyo mokonzi mboka lobaki milliards l'an to 86 milliards sur 10 ans bozana 7 millions 7 millions on ezate na lobaki na lobaka yango mikolo eza mbongo te eza na caisse à l'état eza que l'état zo luka ozwa wapi kuna na mine bo pesa combien kuna bo sala combien so lobi to lamuki na tongo prix ya cobalt kiti prix ya couvre kiti ça dit que biso pe mbongo budget to lobaki to ozana 7 milliards et kiti donc na mbongo o to zana ngo eza seulement que to comprendre que te toza batu ya piaka toza na eloko te mais faut to luka to zo eloko potolia ensemble. Oui, moi, je suis poussé à faire mon kebaï. Après Conseil d'État, les lots affaires les bongo renvoyé n'a parlé de justice. Est-ce que tu as na mo eloko malonga na ndeko na ya même famille politique la muka et surtout que ba député na plutôt ba avocat na ba ndaki bon ko plaider na décision au assemblée provinciale na mo la mboka Godem Poyezwaki na tina ba zongisela e mo solo na e to pe ko siéger na kati ya assemblée nationale pe ba plainte mususu ba ndeko na mususu ba congolais ba fundaki na e bitoko ko lwani na mo pousser sur affaire. Bon, sur Otali na affaire wana, tous la justice ça la musala na mais par rapport à la procédure n'engé salama dans l'assemblée provinciale, na sina loba yango za procédure mo ya mabeo et landanze laté. Hein? Okomona ce qui verdict wana koyi oya to sa l'émission. Na sina loba yango que sona bandolo bango siko za temps ebele po za ba matière moko technique. Mais na mokuse procédure au salama dans l'assemblée provinciale ti baloba ke yo zombongo te yo ba suspendre yo et landa nango procédure normale te ezaka kambo ke lingite muto aloba au lieu tango muto oloba justice ça se saisir nango po asala musala l'état malamu ba kokangande yo biso bato opposition pas si pona koloba mais so mona ga biso to loba boye parce que to linga mboka yango mona to loba mais to tcha na prière to continuer ko soutenir yé Arobima vainqueur parce qu'il y a un camp de la population. Le peuple a cause arrêté, le peuple a cause arrêté. Atonio Koli Mboula parce que le peuple a toujours raison. Et le col a un camp de peuple a gagné. Donc, aux alamoutou ya FCC, aux alamoutou ya Wapi, ceux qui ont un camp de peuple, tu sortiras toujours vainqueur. Merci beaucoup, Ndeko journaliste. Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos acquis et belé pour la Rolanda émission d'Abisso. Na mon mboka honorable Mouza na epenza tolobeli sur ba question d'actualité ezali kotambola na mboka na biso Congo et surtout na likambo oyo président sortant le sénateur à vie mon mboka Joseph Kabila Kabange oyo penza plainte ba déposer ki soye akende kolakisa bozwi na etopé patrimoine familial nae liboso ya parquet kasi ezali bongo pasi soki balandi Kabila Kabange senge pe balanda ba ministre nae ba Shadari ba Mova ba koko nyenge bali bongo ebele ba msu ba kotaki na balagom ba bimala ba mituka ba 10 parcelles balanda pe mo mboka muzitu oye penza na sima ko bimana ba bimala bongo na 30 parcelles donc ezali bongo pasi tokomi na suka. Merci na on ekibongo na sima caméra Guibo Tambela. Merci na balandinyo so wana biso partout dans le monde entier. Un tonton Dou, mon vieux David Olito, j'en suis bon moi depuis États-Unis. Richard Maka ya mama Wivin Sevolo. Ngala bino soki nzamba zongi te to mona ni na mikolo zali koya.